Bandeko babolingo na pesi bino mbote. Je suis dépassé na makambolika na mboka na biso. Donc ce pays, personne n'a le respect pour personne. Mbote na no mingi na oyo babengi Tito Jonas na Allemagne na bisaki bino na bwaka mina na Allemagne désormais. Na pesi mbote na baoni so basoutenir ngai baoni so bazalaka ya ngai chaque jour pe partout. Nzambe nanga amo na papa mbola bino na bi mikolo Allemagne nde fin de fin. Na besi mbote na Tito Jonas. Na pesi mbote na kombo bakombo na namba mi bien te ezolamba matozo ya nango. Mais vous avez assuré que Allemagne nde makambo, Allemagne nde zo solola, Allemagne nde simba, Allemagne nde zo tombo la chaîne désormais. Donc moi en Allemagne nyonso moi na Bundes nyonso komisa kombo et komisa kombo. Ce matin je suis dépassé de voir que vraiment namboka oyo respect eza susu na eloko teti na kati ya etonga ya nkolo oyo ezali organiser lokola l'église catholique bato bao se permettre de faire de n'importe quoi dedans. Oh de yo peno longo na opa na bino lati pe di net on dirait mutu ok petit na matanga ya Monseigneur obima lokola ke yo oza mwana nzambe oza nani babenga ngo nani oza Pretre. Ola type bilama ba prêtre tala pendata bino mobotala. Mais ce pays va mal. Kindokyo et puis baza mokote mi balé pété baza ebelé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Makamba boye zala wapi nzambe na ngai ezopesa somo na kobanga. Donc infiltration ezana ba domaine nyonso ya mboka oyo. Donc mutu pena pona nzala to bazoka bola mbongo kuna. Na tuni bazoka bola mbongo kuna na matanga ya Cardinal Mosengo. Bon banani ngona pesi bongo bilamba balati pe babongami pe. Seigneur Jésus. Tele langelongi na e. Maman nanga donc mutu akomi faux prêtre akena e pas s'infiltrer na kati ya ba prêtre catholique kuna heureusement que catholique même ozo kende kuna liboso kuna ndie c'était pour rire hein? Mais papa prêtre moko alekani kuna botala bien nazo bandela sous image soki image esili e bandela malisusu prêtre moko alekani kuna na ba très makasi na Daniel Safu na wana kantia bakangi pe na kanisa ki kaza na bongo te na Daniel Safu te honorable Daniel Safu je vous salue. Mais mutu moko akokani na waza makasi mutu moko aza pembeni aboyi caméra boy akokani na makasi bandeko babolingo je suis dépassé à un niveau extraordinaire na robenga na nusango moko amekana kobeta biso lisolo yo mutaza sur place botala mutu moko aroboya kozwa caméra ezoye ta samba fixé oyo mutu moko zela caméra etambola côté wana o ba olongola ye bilamba prêtre lokuta tasko oaza lokola Daniel Safu pena o aboko tia caméra wana akokani na papa Daniel Safu député honorable ozara ndeko prêtre kokani no makasi taba longola ye elamba ya nini ya bosango na kati ya palais du peuple wana donc yaki oyo pe lisusu donc je comprends pas siko na tunia eza nzala kaka mutezo komisa bato bakoma sadique jusqu'à ce niveau to eza nini comment mutakoko banga te tala bato ponolata soutane oyo tolata mvuela oyo il faut les kana ba études il faut les kana ba formation il faut les kana makambo ndenge na ndenge siko bango basala rango ndenge nini po koma tina ko kosa tina degré oyo pardon abino mo botala nanu botala boy bisanga soki bino bo comprendre nini na makambo po nga mama mboko elekeli nga na degré ke na ko kasute donc un bon monsieur qui quitte de sa maison qui se met en nini de prêtre pendant qu'il n'est pas prêtre afali na ye na ba prêtre bango pe ba monika loka moko ya yi bango bakomo ko luka ye ba sûrement ne bango bazala ordonné bazala na ba document nyonso ba vérifier kombo na ye ba moni yango te c'est pas vrai siko ye ko sa ni ye ko boma batu kuna ayo ko empoisonner batu ayo ko assassiner ayo ko infiltrer ayo ko sa nini non ce pays que Dieu aide ce pays bon nana bino moko par vous-même bokane ba prêtre baza étonné bazo kamwa que makambo ya mololenge oyo esalami na kati na bango banda mokili banda mbala liboso bamona makambo aboye do baza ebele ko mama
Maman. Bon, puis le beau temps, non. Beau temps aussi, c'est aussi. Le père aussi est en train de chercher deux faux prêtres. Il connaît les avis. Ouais. Quand nous sommes avec lui ici. Ils doivent être divisés là-bas. Il y en a qui sont de ce côté-là. Nous faisons à présent appel à Mademoiselle Boyoka pour Fouba. Nous posons le nom domicile de Feu Cardinal. Enlevez ça, ça c'est une discussion qu'il ne faut pas. Enlevez ça et vous prenez la route. Yannick. Il y en a beaucoup là. Le père aussi est en train de chercher deux faux prêtres. Il connaît les avis. Ouais. Quand nous sommes avec lui ici. Ils doivent être divisés là-bas. Il y en a qui sont de ce côté-là. Nous faisons à présent appel à Mademoiselle Boyoka pour Fouba. Nous posons le nom domicile de Feu Cardinal. Enlevez ça, ça c'est une discussion qu'il ne faut pas. Enlevez ça et vous prenez la route. Yannick. Il y en a beaucoup là. Le père aussi est en train de chercher deux faux prêtres. Il connaît les avis. Ouais. Quand nous sommes avec lui ici. Ils doivent être divisés là-bas. Il y en a qui sont de ce côté-là. Nous faisons à présent appel à Mademoiselle Boyoka pour Fouba. Nous posons le nom domicile de Feu Cardinal. Enlevez ça, ça c'est une discussion qu'il ne faut pas. Enlevez ça et vous prenez la route. Yannick. Il y en a beaucoup là. Le père aussi est en train de chercher deux faux prêtres. Il connaît les avis. Ouais. Quand nous sommes avec lui ici. Ils doivent être divisés là-bas. Il y en a qui sont de ce côté-là. Nous faisons à présent appel à Mademoiselle Boyoka pour Fouba. Nous posons le nom domicile de Feu Cardinal. Enlevez ça, ça c'est une discussion qu'il ne faut pas. Enlevez ça et vous prenez la route. Yannick. Il y en a beaucoup là. Le père aussi est en train de chercher deux faux prêtres. Il connaît les avis. Ouais. Quand nous sommes avec lui ici. Ils doivent être divisés là-bas. Il y en a qui sont de ce côté-là. Nous faisons à présent appel à Mademoiselle Boyoka pour Fouba. Nous posons le nom domicile de Feu Cardinal. Enlevez ça, ça c'est une discussion qu'il ne faut pas. Enlevez ça et vous prenez la route. Yannick. Il
Il y en a beaucoup là. Le père aussi est en train de chercher deux faux prêtres. Il connaît les avis. Ouais. Quand nous sommes avec lui ici. Ils doivent faire diffuser là. Il y en a qui sont de ce côté-là.